moi mon monsieur papi qui était chose na yo chose na nani na sala album mbongo na ngamoko na koti be studio ngamoko na bilisi ba fishi ngamoko na sala ba mastering ngamoko ata mutu moko ta yepa aider yo oyo apeta disque bimi tala ye abo disque bimi ya bien asali longo promotion te ay na mbamo na ye na bibo batu nyonso na bwaka bino na kati ya disque na ba mama na bino to ba mère na bino oh mais mbongo na ngamoko bo pienge logo te alors ce que bon aider nga ce que na nini ote bo finga ba mpani abo ce que fona bendo na bana obenga ba no bi msango yo bete foluka ifoluka banzela oh ngaza na besoin nzela nga bizi disque pour muto ye baketa muto ayeli musana ye l'homme prudent voit le mal de loin. J'étais na songa pona ko mapembe pona na ba ana songa na nde na yo kusanga ba formule ba ambio ya pakulaka ou bien il faut ebisanga ba kiso ya pakulaka na suki po yebele ou bien ana ko aider na ndenge ni na kotambula neti PD bien na koloba ko fi ba mbebo ou bien ana ko aider na neti na ndenge ni neti na nini yango penda yebisana ini na kopesa nga mbongo po aza na mbongo te na levier na mbongo banda le marqué na kana mukanda ya ki sans papier comprendre nga zaki na doc na sala ka ya za sans papier siko awede nga neti na ndeni ata greka pa yemta fonoko mutema pokota j'il était déjà ninga za wana za ko aza mokolo ya Jackie comme ne ya Jackie a mokolo so tani âge na ye différence âge na ye na Ferré na Bill Clinton donc ye autaki wengel Paris j'étais dans Masaba Maripol Masaba Wera Masaba Nyoka Longo ko bidon mwane wana l'homme prudent voit le mal de loin na to yokati mais biso binoka ya Karen Tshisekedi et Tony Tshisekedi ba tsesu na photo Tshisekedi tama mtu yo peli susu ma ba tse photo na ye mutaye me Maripol to mona ki papa na yote mais papa na bino ko sala mabe ko yebisa papa ko sala mabe papa respecter ngana ko manke Maripol respecter na jira yango voilà l'homme prudent voit le mal de loin donc congolais fa longola na fanatisme de qui trop batu ba comme des conscients ba ko yebisa bena congolais ko ta moni place wana bokende te so boki kuna batu ba kokufa mais batu ba kokufa na ba ta ba kokufa comme ils o ba combattant botal la biso likambo kaka ba combattant ba yebisa bino bolingi te allez boke kokufa comme ba combattant ba résistant ba analyste Melina na Blanche botal la biso makambo te non ba pekisa ki bino me bokei ko kufa bino moko na moni moko awa akufi soki gelo que son homme repose en paix et que ne ko telengana ko telengana na banino na paix di boso a raisonner bien so et que ne do que son homme que ne ko telengana non garçon mo na kini comme ne soki gelo atiki bana 5 moi ça ça na 6e zem l'homme prudent voit le mal de loin oh wana ku ndinga na bopona bomandoko zoba ya ndinga na mwana ndinga za zoba te wana iye mutu nkondolo wana utanga oh yemba na mbili ya bel donc bien te wana balia batu wana zo mona ayebo yemba papa papa ko yeba ko yemba na bandenge bele ngane na hapo na ko bana uyemba bu ulandika bubu osumbibilo wakati donc na yepa dia batu papa nga una otanga koma batu ba anti valeur bata papa na otanga ba komo la botenga na plus valeureux que ye comprendre nga na mandia te nga na zaro de moi moi c'était oh voilà moi je suis un homme je suis pas un PD moi ça c'est des PD pour rien tu vois moi je peux pas dire l'air non voilà bata papa ba anti valeur mutu musa o mona neti danser so ni ana danser te ya l'autre comprendre nga bata na mona ba moi pe na moni e bani amuta msa moni nga kuna musika bani mbango ye mo akei comprendre pa kutani na moto bato baza neti bato nyama obi moto aza moto maza nyama donc bato nyama moto nyama l'homme prudent voit le mal de loin ba vraiment dans nzambe za biso parce que tozo wela milimo na non bien combien de fois tozo wela milimo ya bato nzamba sala bazo kufa ba innocent bazo bomba bango pour rien et lobi te que moto mo azo yemba ale na kana nkolo alo baka na ntembe yene moto nzambe tanto zo employé ba momo ko na satanique ba gege ba nini oto yoka de yoka ba histoire déjà
biso te ndoye bango ba fongola pe biso ozo ba bino zo mona ka moto nzambe mais atelemi pe liboso zo te ya pe bato ozo ba mais satana au moins nous ne délilesi akena boîte de nuit ako simba matama ya se bato ba obinza matama se ya zo simba bale ba bitsa matama se baba so ba na ba boîte wana ado binza matama se ya zo simba zo sekape pétage na ya walelo azo mela whisky oh mais papa atako tu biso bato ba biar kete to za ba pasteur te to za ba ninte soki ozolo balikam bio za place mo ozana mo maîtrise parce que soko mérite am so mo whisky bio mérite beaucoup tam soko déconner alors yo muto nzambe faut ça na bokebi ya makambo wana. L'homme prudent voit le mal de loin. So muto azolo ba vérité comme impoli. So muto le kuta ba remplacer le kuta ba remplacer mensonge na vérité vérité comme mensonge. Soko na yo moko au milieu ba ko za impoli toté. Nga impoli te dans sakana yote. Aboto yo ba ko za nzambe impoli na lo ba yo moko te. Tana mena nzambe impoli parce que bino ozolo ngoba pa ko na eloko c'est ce qu'on a comme apprécié yango. Yo tembe ozui. Nazalaka muninga na yo te pe na kotikala ka kozala muninga na yo te. Papi Gen to lobela vie. Makambo nyonso na maboko ya Papi Gen to lobela vie Papi Gen. Émission kitoko oyo faut kolandaka pona kopesa makambo. Yango pe bisibino ki nazalaka muninga na yo te. Na kotikala pe kozala muninga no te. Pe to kosala pe kopite. Yosafa quoi? Ngai naza artiste. Donc voilà. Ça ne va pas non. Ngai Shela Mputu nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Ngai Shela Mputu nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Pe na kotikalaka jamais kozala moninga na yo. Donc tolobela nde vie. Papi Gen toko Deyo Brondo nazalaka moninga na yo te. Pe na kotikala pe kozala moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Gumu chuchu supu. Nazalaka moninga na yo te. Je suis pas ton ami. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Mr. Siatol. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga no te. Papi Gen tolobela vie. Avec Adi Lodolé, c'est beau comme un deux jours. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobela vie. Papi Gen tolobela vie. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Très chers abonnés, top Sivino Mbote Nabino partout. Vous disposez à battant à Kolanda Bisso à travers Tolobela Vie officielle. Le peu Bolanda Bisso et pas de Konabiso, c'est les îles au Congo mondial. C'est les îles au point mec d'ici.tv. Voilà. Washington, merci Nayo. Pinoce Agostino, merci. Eric Shimanoka, merci. Jérémy Mana Canada, merci Nayo. Un grand merci encore. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude de Mabanzo, Mbongo contre Mbongo. Voilà. Merci aussi. Naipei de Gokao de London. Merci encore na Lema. Lema za bato batindaka. Bato batindaka. Lema, merci Nayo. Papi le Rocard, c'est limité, merci. Léo Naza encore na Célésino, mec d'ici. Tomi Rosola. Bato balobi mais bo pesa so promesse. Bo réaliser on était ils ont beaucoup peur moi contre-temps, moi ba caillou, moi ba nini donc moi ba fatigue. Mais ça ça na boutou donc faut comprendre. Et là moi pas si pour tout respecter mais en tout cas tout mando ça moins fort chaque semaine nezalaka parce que c'est les unabino. C'est les unabino le roi Simba ne qui cité yé magamnega yango. Mec d'ici bonné. Papi Gen, ça va, nous avons par la grâce de Dieu, Dieu te contrôle. Dieu toujours moralement, ça va pas, mais physiquement ça va. Physiquement, Dieu te contrôle, mais moralement. Comment deux fois comme monsieur Ebele Wene? Comment deux fois on a Ebele, qu'on a diminué.
na dimina parce que nga ya poilu. Comprends? Poilu. À chaque fois, ça va toujours pousser quoi. Donc dommage aux gens au bas soigner au mandé faut n'avoir honte mais biso soigner la biso. Au mandé faut y aller à Lima. Hein? Mandé faut y aller Nico Itilaire. Nico Itilaire na pesi ombo de pasoza. Nico Itilaire mon ate Nico. Et Nico azali ndeka yo mo uto loba. Ozo prélever le camo à bien. Qui Moko yo ba caillou ba ça va boutou ba vraiment fatigue. Donc le monde appartient au courageux. Quand tu bouges pas, tu travailles pas, c'est-à-dire tu es un homme mort. Donc je vois voilà quoi, je suis bien, je vais bien et voilà. Voilà. Toi là c'est les zino Tobanda kobeta na no masolo. Mais ces yeux bato bele bazo zela yo quand même ata moi. Yo ti lelo pena ata moi disque této zela pete. Au ministère disque kala et vous me hein. Mon frère moi je vous dis moi ya bato bele pe bazela nga na succès. Bazela nga succès batanga ko nga batanga de akombolanga. Par-ci pardon les gars du nord aussi de ouest et l'est. Oyo quand même ata mec d'ici. Et puis, il y a nos enfants qui sont nés après, tu vois, ici, là, en Europe. Au quitté la gare mobile, au quitté l'aéroport, c'est lui le mec d'ici. Vous comprenez? Il y a 5 ici. Il y a 5 ici, sans nier. Ça n'a jamais porte à porte. Pour ma porte à porte, il va remettre trop. A relier pour le mikate, n'importe, n'importe à porte. Alia manioko, n'anier. Akenduguna, alia lipa. Baninga batia savuka bien batia sandwich yen sandwich nie porte à porte. Ozo comprendre papi gen donc ngai tango yotu na mama bimisa disque moi ça me concerne pas moi vrai disque na za boulot. Vrai disque na za ba métier ou na au pôle emploi tinanga na za ba titre professionnel nango. Ozo comprendre nga vrai disque na wana bon ça ne manquerait pas na za artiste. Hein? Naza artiste qui artiste n'angé ici la tête surtout dans maquillage tout ça là. Voilà qui musicien et aussi le thème artiste engagé. Donc je préfère mieux nayembaka makambo na transmettre message on a conscientiser peuple. Okima kota bien parce que boya charge parce que kuna charge. Non to boya ils ont charge té. Ezali excusez-moi parce que après on yo benga charge. Après que l'imbécilité, tu vas revenir à niveau. Comprends? Donc, on va revenir à niveau. À niveau, c'est-à-dire que tu dois connaître le bon Dieu. C'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous fait respirer. On 4 moto na 5 minutes, attends 2 secondes. Akatina banganga no. Akatina banganga yo banganga benado bakangi. Basili. Vous comprenez? Donc, Papi Gen. Tout le makambo est un peu réalisé, tout réalisé makambo est un peu virtuel quoi. Vous comprenez? Tout le makambo soute tout le makambo ne se ngoloba. Ngane na za boye, ta na zo vivre boni na vivre rapinda boye. Na mekamwaka. Na za bébé, na koli. Atanga ta msomo wana obota ki lobby. Umwe oh, Joyce azaki bébé, comment bana ozonga motu? Chloé na Sharon bazaki ba bébé ba koli ozo comprendre donc siko faut banga nzambe te papi ga ngana onde to fandi boye to sala boye te omona Melina moi c'est to ka to beta ba yoji Melina omona Blanche ba to tambola me bazala bongo te ozo comprendre bazala bongo te mais leo na moya lelo bazala pepe ba koma penetike est-ce que bazala baninga na bango te. Toujours. Donc Blanche na Melina au monde lema au monde baniko bazalaka baninga na bangote. Vous comprenez? Donc batouana mususu o ba croyaka na nzambe te. Moi ça me dépasse. Nzambe aza nzambe. Mon biso. Parce que na pinga batu, c'est no quelle mère, parce que quelle mère. Mais biso ko to ba na nzambe na nenga bosolo. Pour Jésus kutu ye mo akendaka na église ya tata na bango ndako tata. A mona bato bazo teka par-ci par-là dans désordre mystique. A panza biloko wana. Yo bazo teka po bo sakana ndako tata. Alors biso ko to silikaka tant bazo toucher ba âme ya bato nzamba sala na mokila tia.
bozo boma bango gratuit les innocents ba réclamer et le côté ba réclamer ka droit na bango vous comprenez donc à l'occurrence to songa moti moi sima et là on a oyebi biso que Papi Gaine nga makambo no sala le bombe to sala le bombe te moi et ça on est l'autre pour ça pas le bombe ngo ya mo mo musu Papi Gaine ete so zakana yo so zakana nani na sala le bombe mbongo na ngamoko na koti be studio ngamoko na bilisi ba fishi ngamoko na sala ba mastering ngamoko ata mutu moko ta yepa aider yo oyo apeta disque bimi tala ye abo disque bimi ya bien asali longo promotion te ay na mbamo na ye na bibo batu nyonso na bwaka bino na kati ya disque na ba mama na bino to ba mère na bino oh même mbongo na ngamoko bo pienge logo te alors ce que bon aider nga ce que dans nini te bo finga ba mpani abo ce que fona bendo na bana obenga ba no bi msango yo bete foluka ifoluka banzela oh ngaza na besoin nzela nga bizi disque pour muto ye baketa muto ayeli musana ye nga na bizi disque te pour la Papi Gaine na bizi disque pour na luka banzela ozo pas ya ba zo ba quelle mère ozo pas mais siko yo Papi Gaine soto nto kena ni moi musika to lo bakeno nga na tina obisa ba bom wana te moi j'ai fait nga sina changea ba donner na bête électro live ozo pas parce que un artiste on reconnaît Pichu Santiago soliste de Millennium soliste star soliste Mokitani Yalua Momakiadi soliste nani patron bon patron bon il y a patron ah non la patron de nga munene yo nini buro munene yo nga problème continue ke masana nga bo masana nga ana santé na ya bien moja yo masana nga bon tolo ba pe quelque chose ana pe ka patron parce que ana karaye ana bana na ya bokolaka ana bio chacun a son patron chez lui vous comprenez hein donc zandi wana ndio mabete ya masa mais so yo malo mabe tumbama donc siko vous comprenez donc yo poko tumba pe na bongo na kipa donc kipa na tout na ko tumba pe yo te menga bi que so tumingo zo mangituka mo we mangituka c'est pas la solution mais la solution pour yo yoka bon yo boy bi que so betu mangituka yo pour justice justice à l'état ngayo mo yeba ke mundo so na meki na zo mangituka o ba mouvement wana yo a témoignage na beta ba mouvement to ebit c'est une vie que ba to belé baza ko ba accuser yo ba biser les ino aza ingrat ya ko sakana te na les marquis ko toujours de temps to ndeko sunga yi mais yo benga j'étais ndugiza ba preuve j'étais na sunga pona ko mapembe pona na ba ana songa na nde na yo kusanga ba formule ba ambio ya pakulaka ou bien il faut ebisanga ba kiso ya pakulaka na suki po yebele ou bien ana ko aider na ndenge ni na kotambula neti PD bien na koloba ko fi ba mbebo ou bien ana ko aider na neti na ndenge ni neti na nini yango penda ye sana ini na kopesa mbongo paza na mbongo te na legie na mbongo banda le marqué na kana mukanda ya ki sans papier comprendre nga zaki na doc na sala ka ya sans papier siko awedenga neti na ndeni ata grec apa yemta fondo ko mutema pokota j'il était déjà ninga za wana za ko aza mokolo ya Jackie comme ne ya Jackie a mokolo so tani âge na ye différence âge na ye na Ferré na Bill Clinton donc ye autaki wengel Paris j'étais dans Masaba Maripol Masaba Wera Masaba nyoka longo ko ba bidon mwana wana donc ngana na problème na eta o edenga na nini parce que ngai na ba Ferré to moi un peu ba promotion moko mage ba petit na ngai comprendre ba petit wana to ba petit Fali ba petit Ferré ba petit tous les petits ba petit na ngai ozo comprendre mais de moi promotion moko mais to ta pe bilong na biso na bande to nonela o mona ba noni trop o mo ba lo ba trama kala o ya ligne e o Saint-Denis Bobini banane bato na temps Gilles était na ba wana musuba on a so comparer bona ndenge ba tram ndenge ba transport en commun ndenge banana France na Île-de-France donc bango faut zo ba on est ligne 1 ya tramway ya kala we uta Saint-Denis et sur na Bobini comprendre mais kababilongre bo yangwana mais nazo ça la différence mais so ngozo biso ne to biso to mo c'est zino yo alors la ligne 14
Balino Asika. Ligne 14. Balino Asika Bingolo. Ligne 14, sur la mairie de Saint-Ouen. Pour sortir la maison. Donc, sur la Saint-Ouen, qui est l'équipe François Mitterrand, bibliothèque François Mitterrand, on a bossé avec terminé sur la bossé. Vous savez pas? Problème nous les années dans les musiciens, on a problème les années. On a problème avec les musiciens, on a problème avec les le type en question qui mange de la merde. Tu vois? J'ai un problème avec... Ah, écoutez. J'ai un problème avec le monsieur qui mange de la merde. Manger la merde, c'est son problème à lui. Mais c'est lui-même qui me l'a raconté, donc voilà. Non, mais moi, j'ai commencé à manger la merde et tout. Tu vois, ça fait des trucs... voilà ce que je veux dire. Vous avez compris, vous tous. Non, mais bon, c'est quoi on a le bien. Si vous allez en éniété. Vous allez en merde. Bon, si vous allez émission, quand il mange... N'est-ce pas? Mais comment, dans ce cas, tu es devenu fou? Parce que tout le monde a interpréter. On ne sait jamais à qui tu peux confier les Mamasora Nengwana. Non, c'est un ancien ami, c'est ex-ami. C'est ex-ami. Vous savez pas? C'est comment il y a un niveau c'est Zaki Masolo, il y a Monique et l'autre là où a commandé Kamunene. Ndeke, oui, Ndeke. Ndeke, ya Munene, Ndeke a bimisi premier album nae. Ndeke a bimisi premier album nae. Et à un moment, aïe, moi, Ndeke Bani Ngabi. Oh, yo sama comme la nene nae. Vous savez pas? Yo sama comme la nene nae. Oh, t'es Ndeke Kamunene, puis Ndeke sur la conquérance, conquérance, ni voilà non. Oui, on a bani ya mutumo bimba porte à porte pour faire découvrir ma porte à porte qu'on lia ni na Dubaï. Ya bana on lia ni déjà parti à Kinshasa banda kala. Comprendre? Bala baso ba ke lia ba lia ngosika. Ya lia ba ni penda wa ba ni penda ya qatarien. Mutumo ya Qatar. Ça ça qui on ni ba siko sala na ba kanginga na vala kama. Té. Voilà. Ya écoute avant. Avant que bon avant que ce qui m'a été poigné moi te que yo za na qui me bon na be dans question na bobo qui ne so zo o que cha vocal na poni te nga tom da bisi nga lia ni nga evita mso lia ni na ambition na pour na bato sube lia ba so ini mutu ya eza donc papa pour ça na bato sube lia ba crotte de nez donc il mange des crottes de nez il met tu vois quand il mange des crottes de nez là donc voilà c'est pas un mystique mais il mange de la crotte de nez. Mais pourquoi tu rigoles? Faut rigoler pas monsieur. Moi je parle que rien. Non mais toi parce que mais moi ça m'est arrivé déjà la crotte de nez moi ça mon na damon. N'importe quoi. Tu comprends? Mais si quoi yo ndenge mo ya bien. Tout disons ngana ko sala ka album té. Ngana ko sala na on prouver si quoi ba œuvre pas ya bato ba que non, muto penda asa chanteur interpréteur. Comprendre? Et puis étant tout ngana ina bangoté. Na ina ande ba comportement bango ya lokoso. Bato baza ba mendiant. Mais si on a l'occurrence, on a un changement, on a une différence. Il y a des artistes congolais, des chanteurs, interpréteurs, des artistes, il y a des Nigériens, ou bien il y a des Américains, comprendre? Et ça, moi, différent. Parce que nous avons la musique, il y a 50 Cent, il y a Tupac. On a Yo, what's up, Obama, Donald Trump, Joe Biden, non, non, moi, je fais la clip, le mec a la chanson, attaque une chanson, ni il y a propagande, ni nato yokati. Mais biso penoka, il y a Karen Tshisekedi, et Tony Tshisekedi. Bah, tu sais, sur la photo de Tshisekedi, tama, tout. Ah, yo, peli susu. Mais bah, tu sais, photo na ye, mutaye me Marie-Paul, tout le monde a dit. Papa na out. Mais papa na bino a rosala mabe, roye bisa papa na rosala mabe. Papa respecté ngana ko manke Marie-Paul respecté na jira yango. Voilà. Mais tant rosa eloko na ya bien, ça eloko no ya bien. Au monde na tango kala, na tango Mobutu, ata bazoboka Mobutu oyeba te. Le vieux léopard. Comprendre? Quand tu vois kaka luambo mdawa, aimba nze moka aimba, Zairwa zepe Zairwa.
bimana bala bala e betantangwa to beta e sondeni pour la candidature à maréchal, c'est normal. Mobutu Sese Seko, yabiso candidat, Mobutu Sese, yabiso candidat, Mobutu Sese Mobutu, Nzamba tinda yo, mais azo sa la propagande ya mutu, mais so yo ki na vocal, belela na kombo ya Mobutu. Ekokute yo rien. Donc mutumo donc mutumo zo yemba aza na sagesse et puis aza na ba directive moko na ba détermination zo flatete. Mais bangu bene koma mwetu mususu na wakanambe héritier wakanambe. Na yoka nzemu na yemo na kata kara masa ponga na rapena bitila yoka banzemu na bangote. Na yoka nzemu wazo yimba bina kariki sekadi na mungongo ne kauka wana kariki sekadi ngabi yango bato batande et puis so tali siko le même pro omoni mutu tonga sala mabe mutu sala mabe mutu sala makambo zo sepeli sabate mutu za très mutu za mabe ndeka bana proposé bango donc pas que papa mutu mso wa Rwanda wana nani Hippolyte Kanambe o benga Kabila mumbala ya bula olive. Comprendre? Donc, bazoyemba bula olive va passer comme maman ni maman mususu wana donc ba makamba reprocher bango il fallait ba zonta comme biango ka basalaka. Vous comprenez? Papi Gen. Omoni ngai na ina ba chanteur wana te. Mais naïf sa bango ke batika comportement mabe. Ça sert à rien ba yemba ba mboso waka mutayibi no 400 millions. À freiner, à venir, il y a jeunesse Moubimba. Les pacificateurs, Vital Kamé. Les pacificateurs jusqu'au bout. Et comme ça jusqu'au bout. Oui, les voleurs, les pacificateurs jusqu'au bout. Il y a une Tinabou. Tinabou, il y a une. Et tu vois, il y a une bombe, tu vois, il y a une bateau. Alors, il y a une bateau. Et puis, il y a un commentaire, papi. Donc, Congolais, il faut un fanatisme. Fanatisme de qui tout va comme des conscients ba ko ça bena congolais ko ta moni place wana bokende te so boki kuna ba okufa mais ba kufa na ba ta ba okufa comme ils o ba combattant botal la biso likambo kaka ba combattant zo bisa bino bolingi te allez boki ko kufa comme ba combattant ba résistant ba analyste Melina na Blanche botal la biso makambo te non ba pekisa ki bino me bokei ko kufa bino moko na moni moko awa akufi soki gelo que son homme repose en paix et que ne ko telengana tsoko telengana na banene na paix di boso raisonner so et que ne do que son homme que ne ko telengana non garçon mo na kini comme ne soki gelo atiki bana 5 moi ça za suna 6e zem mais yo pinda so na yo calculate ngasi ici no période ngana la mungina tongo nana bana 5 funa kende kuna kende luka polo na ata la soir na ya ata ya mokie bana na ba melata ma ya lobo balala mais yozo ke na concert fallait ngo peso combien ako peso combien yebisa ngai siko kufi no ka pamba okay na yo comprendre famille comme lela po tant peut to la ka boye o mona air moko boye ezala ka mona tant famille zo peso makambo kiteti donc batande ngona mwana famille na kata famille bi moi leader mo babanga bon ils ont fait ta famille mais bon les latés bon vous savez moi c'est na bana zone moi c'est wana na zeme ko zone pe tambali mususu po wa yakini wana nyangala kata atoki na hukumisa aigle leyo alio ki bwa na zamba c'est ça vous comprenez donc yangona na ebisi oke nga ba congolais na olemba bango te na conscientiser bango kaka. Il y a des Congolais parmi les Congolais, la majorité, et belé si bayoki. Mais et belé bazo yokote parce que bazan a conscience. Inconsciencité wana et bon que to buka bukango, to conscientiser bango pour ba koma conscient. So monde ko mo musicien pour nzela ya nzambe ça ronde. Nzela nzambe na bandenge belé. Pour nga papi gende na zaboye, nandima Jésus azamo na nzambe. Jésus moi nzambe parce que na croyant na chrétien. Vous comprenez? Nandimanga Jésus moi nzambe puis nandimanga nzambe o akela ngai. Nga d'après nga que c'est Dieu qui m'a créé na créature nzambe. C'est notre créateur. Si quand yo tout ngai nandimaka
musicien moko moninga moko ya musicien soki moninga moko te me nga nazalaka moninga na bango te déjà nazalaka moninga na bango te bon te nga nazalaka déjà moninga na bango te bon soki musicien moko est-ce que d'accord nazalaka moninga na bino te nga naza moninga ya peuple naza moninga ya amour patriotique ya mboka naza moninga ya bafrontière ya mboka mais nazalaka moninga na bino te okomprendre yango nazalaka moninga na bango te mon frère donc ngai naza moninga ya baconscient naza moninga ya bainconscient te bazopekisa no boti kobeta miziki oyo c'est pas bien na minute toona batanga baninga bafrère bazokufa na bakisanja na bakoma na mboka ni baruchuru bato bazokufa na este kuna toona na guerre na mboka bato bazolia bien te social ebeba makambo te boyembela ta makambo bolingi koyembela makambo wana te bolingi aboyembaka n'importe quoi baimpunité kosalaka basex tap bino kaka ozo comprendre makambo mabe na mabe kobwaka bato bazoboma mboka koyembaka bango banze bolingi te alors que nga nazala moninga na bango te nga naza moninga ya peuple ozo comprendre naza moninga ya peuple azo souffrir je préfère na souffrir na pembe na peuple comprendre soki peuple na lobi asepeli ta biso nga mpe na kosepela mabende liwa ya on a tuni question siko na lobi soko oyoki ki ye moko ya bamusicien abongoli motema omoni sikoyo olobi bien moko ya bamusicien ngako na yeba papikeno tunanga bamisicien baekosien na bazoba wana meti osalaka bien te wana bato bakisi wana bazolia bato lokola aolia nguba atete mpe na nguba toto alie bazolia bato wana bakolia bato fere wana komomona komokende baeglise akokende baeglise asimbi bible okozika no na bible wana pamba mpo bible eza livre moko ya nzambe moto kosupa osimbi bible oziki oza comprendre mais soki nga nazomona motu akomozwa mwa conscience akendaka église c'est bien parce que à se repentir c'est bien eza na bavie mosusu bavie bozi ti lelo bakokontinue kaka musike na akenda te église te moko mosusu akolala bo akufi na bakontinue wana lataka ekotinue wana likasa paipai nde baza wana bavie wana basima bakisa danger balia bato ya danger bavie wana so na kosi yako loba ongenga na kosi vieux bozali bo waburu wana beta okesa na walingonda na ndo tangla waburu do bato wana to babela akase babakufi ngaso na tana famille na biso bana to tamsu to kufi na noko na biso moko tile ona to kufi la motu te o comprendre mais na kati ya famille ya anti-choc wana abo soki moto akufi foka musicien mtali papa tala moni binoko wana ku ndenge na mpona boma ndeko zoba ya ndenge na mwana ndenge azaka zoba te ye mutu nkondolo wana otanga yemba neti mbili ya bele donc bien te wana balia bato wana ozomona papa koyeba koyemba na bandenge ebele nga nde na bona kobana oyemba olandika bobe osombi bilo wakati donc nayepa lia bato papa nga una otanga koma bato ba banti vale bata papa na otanga tanga bakomo la bote nga na plus valeureux que ye comprendre nga na mandia te nga na zarane de moi moi c'était oh voilà moi je suis un homme je suis pas un PD moi ça c'est des PD pour rien tu vois moi je peux pas dire l'air non voilà bata papa banti vale mutu musa o mona neti danser so on est danser ti ya l'autre tu comprends nga bata na mona ba moi pe na moni ye bani amuta so moni nga kuna musika bani mbango ye moi akei comprendre po akutani na moto bato baza neti bato nyama oyebi moto aza moto mais aza nyama donc bato nyama moto nyama o comprendre donc moto nyama donc moto so aza moto na cerveau na ye na kati ya moto na ye ana cerveau takoza na nie bien koza na mwa tonfi comprendre bien mingefi oyebi mingefi ngenza ya nie na kati ya cerveau mais quand on répond biso na musicien oyo aponi nzela nzambe o répondre ngata musicien oyo soki aponi nzela nzambe na bandenge ebele parce que bato ebele tozomona ke ata na bible ekomama balobeke na ntango ya suka bato ebele bakoya na nkombo na ngai me bazosalela bango ngai te okopane biso bavrai nzambe eza biso bavrai bana nzambe eza biso parce que tozowela milimo nalobi onkombe de fois tozokowela milimo ya bato oyo nzambe asala bazokufa bainosa bazoboma bango pour rien elobi teke moto moko azoyemba alelaka na nkolo alobaka na ntembe ye nde moto ya nzambe ntango tozoemploye bamo moko wana satanique bagege banini oyo toyoka deyoka na bahistoire déjà
biso te ndoye bango bafongola mpe biso ozomba bino ozomonaka moto ya nzambe me atelemi mpe liboso azoteya mpe bato ozomba mais satana omona neti Denis Lesi ake na boîte de nuit akosimbasimba matama ya se bato bakobimisa matama ya se ye azosimba babaso baka na baboîte wana azobimisa matama ya se ye azosimba azoseka mpe pétage na yawa lelo azomela whisky mais papa atako tu biso bato babiarke te toza bapaster te toza banini te soki ozoloba likambo bio oza place mo oza na mwa maîtrise parce que soko omeli ta mosu mwa whisky bio omeli boki ta mosu oko odekone alors yo moto ya nzambe fo ozala na bokebi ya makambo wana oza kovana to oza na bokebi ya makambo wana te osala n'importe quoi okoloba n'importe quoi nga papi ke nde tovandi ndo boye soki yo otunanga baquestion na ozongisolo baréponse na ndenge longo bani epuis soki epesi kanda na okende te na déborde so na nde nasala débandade moko bato bacomprendre yango te mais yo moto ya nzambe ozomela whisky oteyaka liloba nzambe oteyaka nini yebisanga sikoyo ntango ozoteya liloba yaloko bamane mamona banda kala azosala bemission mosala ndenge akofingaka boketu mosala ndenge kofingaka selezino oyo bato mosusu na poto kono bafingaka mais sala mission na ndenge na yo décortiquer monisa bato conscientiser peuple na ndenge yo ozomonela yango na sens te biso tokobina bitumba moko yo bana kofinga ngai namona mani mamona nabwakela nga bambwakela abwakela nga bambwakela indirectement yeske olalaka makambo na ye olala te ye moto alanda biso parce que biso te nanoloba makambo wana ye aza nanu te ye eza neti badiamba ezotindela aloba makambo wana te amelaka diamba moi badiamba yoka omoni te naoloba ngo omoni diamba bamamona wana komone zabikedi zabikedi amelaka diamba na ye nakoloba ngo me bobangaka bato wana te zabikedi banda mokili banda ti mokili kosuka akotika koloba na nga te akotikala akomekana na nga te akolekanga na molai mpo aza molai ye moso ozotala mpena morphologie na ye ndenge ye nde rwande yo mpo yo oluka so makambo mosu ye asalanga na eloko te nga moto asalanga solobaka epuis tata na biso asali ngai nzambe asali nga napesi exemple ka yo moto okei nango mozindo te nga napesika exemple banyama ya ndenge wana loka bamani mamona un imbécile comme ça donc c'est quelqu'un qui ose à prononcer ses propos contradictoires à lui-même. On s'en va. Oh non, ma petite maman, kenda pa. Wana zaki jalousie. Nga zanga na poto wa. Est-ce que na bonga? Nga na bonga te. Na débris. Aga nde batutu bazo débris. Na na pexaka ya poto. A comment na Nigeria? Na na pexaka a persévérer te. Azonga ki sasa. Et ce bateau tout ba kenda poto oto to kana njili to kenda poto to zaka eza devoir na biso foto pesa kamana mambo na mbo o asepela pesa mbongo pesa mbongo boya sa senga mbongo na sina pesa ata une fois bon siko so senga deuxième fois na ngote ya na pesa mbala libwa obeti maboko ya zomi na zangi ekomikanda tozo atika akoloba kombo na messe moi sozo continuer kombo na na ozate na dépasser ma limite, ma ligne rouge. Tant on a dépassé ma ligne rouge. On s'assure à moi on le battait pour donc na occupé coûter que pour y avoir ne tu peux moi père aller qui n'engaille. Ah moi père aller neti. Mon neti te. C'est mon père aller qui n'engaille. Ah ça bena tata mo maman mo na ba cousine bena propre y a moi éloigné na ba père. Oh mais papa lek nyoka. On s'en va. Ah pas de finger père que au père bikanga bete OK ya yebi père. Yebi père na nga bien. Père na nga c'est éducateur. Jama asale mission mikolo otonde. Te na yebisi ye kaka. Na yebisi ye kaka po yebaka. Ah nzambe na ngai. Aka tete ngala mwa liboso pe na famille na biso. Aka tete nde ba petit frère na ba petite sœur nde ya zo finga grand na bango ne bazo mona bien. Ça ko nga zo finga ba grand na ba vie de casse, ba vie fijo. Ozo ba na ko finga bango te na yo takende ye. De temps zo mela diamba fa adongo la bambo ma bien. Et puis adozaka na dosa diamba wana. So amela ya menkao. To ya mandaka to na akeba. Musicien oyo. Na yebisi ka wana ke entre parenthèses. Bino bana njilo bokumisa mamona, bokumisa nga ona kana besoin muta kumisa ngati. Je m'en fous ngo ngako siba lobaka impoli bo pakula nde bolingi.
Vous comprenez? Donc, il y a impolité, c'est la terre. Oh, bah bien impoli parce que bah on a Congo comme bongo. Non bien bah il se. Soit on doit la vérité comme impoli. Soit on doit le kuta va remplacer le kuta, va remplacer mensonge na vérité, vérité comme mensonge. Ce qu'on a eu au milieu bah vous avez impoli, tout est. Non, c'est impolité dans ce cas-là yot. Et bon toi tu vas vous ensemble impoli, na le bah yo mo. T'as la main ensemble impoli parce que bino on doit pas qu'on a le logo. Est-ce qu'on a comme appelé ça yango? Yango? Ah oui. Ah oui, tant bino on va que non ngana impoli bon na comme ce qu'on sabe. Mais en soi, il y a une impolité. En tout cas, on a eu des choses dans un poli, il faut pas y aller. Bon, c'est quoi, le caractère n'est pas impoli. Le caractère n'est pas impoli. Par la bise, on a eu au Congo, na Congo comme différent. Moutou a rose en impolité, mais il ne faut pas couler au caca, comme impoli. Bon, mon Dieu, quelle mère. Mais c'est quoi, quelle mère, il faut que na subjonctif ni ya lobeliango. Donc, on a vendu na liboma. Mutabata fa neso wana manera mais c'est mon bec le de la qui sont là c'est mon mais mutafinyo mutaliboma yana zoba moya ya soki ya soki pe journaliste soki pe chroniqueur so nini azabira wa niveau mona binote zoba nga aza Rwandais boy aza Marius Muunga Rwandais wana Marius Muunga abenga nga be alaki photo na botala ni siye combattant o alobi aza mutaliboma non na bisa na za mutaliboma na mamboka na ngai. Si on a touché Mboka, on a touché peuple, on a comme Aliboma. Il y a le bibota dans Aliboma, on a quand il a réussi les lots. On a joué en tout cas, photo aussi là. Alors, ça fait quel est le rail gauche, il pond la musique, il kata gourma, il mouvement aux gens. Aux gens, pour l'homme qui a tenu 8 personnes. Na 8 personnes, na quoi il m'a dit tout comme on soumis à faire. Bakei mais na 8 personnes quand même na mobali. Ah mais bato ba barré. Té. Au moni batuana mais foyo kamawa. Mon frère foyo kamawa. Yo kana biso foyo kamawa parce que mboka na biso to ba. Ça va bien de limbisa na c'est. Té nga za mobali ti. Ce qui est arrivé, c'est passé, c'est passé. Donc moi, je ne peux pas dire que on comprend. Bon, on passe à autre chose. Tu as et puis, tu as influencé. Tu as non, tu as bien mais l'État. Tu as mais l'État. Médecin légiste. Médecin légiste, c'est ça comment déjà. Nga lugo ape makambo mais na limbisa bon vous comprenez donc si on côté to alaki ngai ba musicien wana na rappel na besoin de album te nga na koma obimisa ba te mission aki luka lunga nza te na kokoma o na bimisa nga lelo ba electro live nga na Santiago to fandi tu comprends tam sur Santiago te moto super ko sa déjà te ka Santiago vous comprenez donc nga na za boye. Bon, c'est la rangée avec l'électro là, bon, je m'en fous. Bon, quand on a été dans ça, bah dépasse na bon. Mouché ça peut sombo, on zembo imbela c'est faire. Vieux on vieux uri mouché ni aza bien, aza vieux mo bien, na imbela nzembo, après ça nga o iko ka pesa. Ouais, y a pas de problème na imbela mais mutu musuto azela. Ngacho na imbela siko mutu nzembo et ozala nzembo na kati électro live. Neto ba lit ntsongo na pesa mbo de pesa za na pesa mbo. Ouais, donc voilà. Nous connaissons l'occasion. Vous comprenez? Donc c'est quoi? Aussi on est bien, il y en a oui mouchen. Mais on a vu dans les, on a problème té. Asa pi vient dans d'autres dans nos maramte o yako. Asa mututo ya kofi so nga pi vient dans. Vient dans la compte mais so ça ne m'a bien dans hôtel médaillé. Ozo pa nga za na mbata le ma so ça m'a bien dans hôtel médaillé. Yo peut so ça. So ça m'a bien dans hôtel médaillé nani. Yo nani waka mutu nga nzambe basala biso sikone te yo webi ngai ko teno ko tsama mbola te oh te so ko sali mabe papi gen na hotel mela na biso to le kana makambo yo yebisa nga musicien o ba ke nzambe le lopo na yo webisa ba soki mutu aluke le nzambe c'est bien bon mais aluke le nzambe place nzamba zana ah bon oh na question d'exemple baba nani ozana na yebiso pasteur azaka na droit ya ko saluer surtout publiquement pasteur muto azote alilo banzambe azaka na droit ko sala erreur te publiquement azaka te pasteur ba pasteur musu baza to yebi bango te je le pasteur na l'évangéliste Désiré
Oui, mais évangéliste désiré. Au moins, on a besoin. Au moins, on a tant que on a peut-être ajouté à Bibi, on va depuis Bossambe, il pas prier, c'est bon. Vous comprenez? Au moins, on était à comme un pétage. Au moins, on était. Pasteur Mukuna, au moins, on est bon côté. On a donné. Vous comprenez? Au moins, on était. Au pasteur à l'Okuta, ma professeur l'Okuta Dalo, Roland Dalo. Mouta l'Okuta. Autrement, on avait un moutou, le président de la République, il y a l'Okuta. À la traite, la nation, à la traite. Mais donc, ça me le faire voir dans mon kilikeyo. Batu ba yebi na monza l'Okuta. Mais c'est qu'on a terre batu l'Okuta, bitu terre batu ni Dalo, Laura Dalo wan. Baka koenza so ka kenza so baka kenza so ka kenza. Ba vantine ba deni lesi. L'Okuta no to yebi no ka so lukati. Alors makambo zo lo beza contraire mana makambo ba ya Nzambe. Dona pona moya lelo que misemo ka bongo mutema ozo ke no sambela place muta kisi ya robeta muta lia ka batu aigle muta lie batu beleti na ba Tchad partout yo ke no sambela kuna pona sala plein est-ce que yebisa ngai ozo mo monte makambo wana eza moi différent na makambo oyo ya Nzambe yebisa ngai papi tout tu va vantir na mona prophète moi terre na kini prophète John Ngefa. Donc, si tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit et pas ça, raison. Il faut raison. Si tu as dit que tu as dit par exemple, pas Moïse Mbiye. Mais, il y a un bon qui Satan a Bible au PC. Bible déjà, livre sacré. Avant de remettre mon Bible, faut mutuano à se repentir. Vous comprenez? A bongo la tiki makambe. Nabi longwana makambo ya Moïse Mbiye lobano sikoyo nzela ka wana eza nzela malamu no nzela Nzambe nzela malamu. Nzela Nzambe na bosolo. Nzela Nzambe na molilité. Vous comprenez? Neti ngade na tabo na lelaka. Na mobola. Na lelaka na ngai ya Nzambe sali sanga na bimalobi na zwa pena na lisa bana. Na simbi na ngelo mote. Na invoquer le côté na semble ka Nzambe tam tutu le roi ba bike Nzamba yo kaka tana kenda na so appelle moi atana zu ya mingi te mais résultat pese que na zu moi moke na aider bana na futa ndaku comprendre na aider pe ba o bazangi moi ba petit ba senga na ba kin na aider ba ba futa moi ba classe vous comprenez c'est ça mais yo zo im sabiso ko bongoli mutema OK pas Moïse Mbiye biete pas Moïse Matuta ou bien tu pas Franck Moulaja Matou Samuel ali akabasi na yiwana yemda da ali akabasi so bali ali yo o mwa mzo ba yo on ne ba kongole ba bandoki ba yo kakate bali moi siko ye pa keso bali bali lisu ozo ba siko yo tam zo bomba menga na lo bango na olimbo na vérité to moni Ferego ali akanie Moïse Matuta wana yebite ke Ferego ali akanie ayebi yango soka samba Nzamba bosolo. Pourquoi vous avez bengi aye à faire repentir ye atika mama kolia banie mama kolia bana na ye mama ota batushima ya bana no akende boloko pour ya tushima ya mwana eleka ke tout excès lui ya ngono mona ke mama na mwana na tele mai pour bafundai ozo ba si le loma comme faire c'est so yo ede ribongo te menanga oyo biso j'ai des informations si fiables. J'ai des informations. Bakoro kanga mwana mutu bongo karate pour passer mwana na obete mwana no fessé. Tu vois la diffamation. Je m'en fous de diffamation. Moi je parle que la vérité rien que la vérité. Sora yebi ke za le kuta onga zo loba a ko démentir. Pas na yo. Allez pas mutu mutu hein. Allez pas na yo ko démentir. Donc on peut comme ba na loba comme ba mutu ba o to ba comme mutu mutu on qui pète c'est tel kuta. Ayebi ke mutu zo ba vérité na ba argument moto ya ko il y a contredire. Vous comprenez? Donc, ndenge ye akei pa Moïse Mbiye wana, ndenge akei pa Moïse Mbiye wana eba ke Moïse Mbiye pe mutakisi. Mutakisa yemba soki ba gege wana bani eza ya solo. Vous comprenez? Azape na mutakisi. Muto Nzambe akokotaka na kokoso te. Po ba beba mabaku, akobeta mabaku te. Tango moni ke non Moïse Mbiye wana gege bakosiliye. Akeko pesa mwana batu bizu yekak
akoko boy na boy ba mai kalamba batu mutanzambe na Congo azate donc bino vous na peuple azo souffrir boza na église ebele mukolo moko te boteya ata liloba ya église na liloba ya Congo na kati église na bino et puis tango bango batanga Jésus azali mutu mana mama ça sabato ah la musabi bembe amoni si ba aveugle bango comprendre et c'est si baloba likambo ata ya Simon Kimbangu diantungunu wa papa mfumu Kimbangu mvulusi si baloba komona ya papa Simon Kimbangu baloba te papa Simon Kimbangu Kiangana te wala sundoki busu yona zoba wana tali bumana matama non wana ndoki pardon ko tsara papa ngala zoba Simon kudute Simon wana yakomba bakono diantu ngala zoba diantu tala papa s'il te plaît to sala ba ventile te bon ça doit ventile te nga soki za nzambe na yo yangate so za nzambe na yo yangate nga zoba mvulu Kimbangu diantungunwa wana nde nzambe na nga wana nzambe na ngai bon papa Simon Kimbangu Kiangana na yebi kutu yete na biyo mo yebisa kombo ba komiso vadio bika akomisa de combien on le bouté tala papa akomisa combien ma fantine na ba sala ya papa ba kisi na ba zana ngo alia ba bakele bankamba kareke kambe kwebe boyoko ka peka rate wa comportement ba congolais ba zoba ba olia bino ba nzela bankamba bo to kende kaka voilà ya wado lobike ya to mona bebele ko ngande mo siko fera ke pa Moïse Matuta kone Matuta mbuye soki mbuye wala ke pa mbuye wana ndia ke ikuna akesali tanga bima ikuna atikisi tanga bima ikuna bomorkes tanga bima ikuna ngo yembila ntsam na ko yembila ntsam et puis na bandimi ngo bakamsa boyo tala satana yede pa bino azo yembisa bino bozo yemba satana mais bozo lobi ko nzambe ndenge il y a pas de bénédiction. Ben oui, entre Dieu et Satan, c'est deux choses différentes. S'il n'y a pas la lumière, il y a les ténèbres. Moi, je ne peux pas être dans les ténèbres en même temps dans la lumière. Mais non, Nadia, batika ba comportement wana, so mo tika tenga ko te tali na ngate talibino. Tato ko na bato de tango enlèvement à Jésus-Christ ko ya. Ngana ko sa lever na ndenge na ngaba ko lever na ndenge na. Atako ah frère Célestino. Naza frère vi, naza mwana nzambe na ndenge pele ya brutal. Ah naza mwana nzambe na ki brutalité. C'est aussi ça. Voilà. Moko Baptiste. Aussi ça. Aussi ça. Moko Baptiste akufi. Netina. Papa oyo asala mwa mingi na biso Verkis Kiamongana mateta. Asala mingi bona banani. Moi message. Asala mingi bona banani. Oh, mais yebisanga te. Pour le musicien. Pour nga salelo pour nga. Pour le musicien ensemble. En tant que mutu na ko ba question nom repose en paix. Pour na kuta nemba mo za pe père ya ba masa na ngai. Père ba vie na ba Grégoire ba nini ba Alili Kiamongana ba zaibere. En tout cas question nom repose en paix papa. Mais batu oyo nde bongaki moni siko Congo na Congo boyo ko nezate mutande ngona soit déjà c'est que asaki aida ki bango mais tout le monde a ta témoignage rien so ba faisait ba témoignage parce que ngana landa pena malao ngana ko landa mamboka na biso bonga pona biso nyonso na ba conscient na ba inconscient to so abonné to ko motambola librement na mboka wana tout ça là oyo longo ba ça na ba mboka nyonso ozo comprendre to liaka bien social comme bien ya ngana bundaka mais na yebisi yo ke tata wana ndenga za bon en tout cas que son homme repose en paix nga sa ne lo te pour ngai en tant que musicien attaque na ki bo moto en tout cas na kota pe na série mo ya kine ti ba vieux ba président Liki Jo basaki musique mo intercommunal to bana ke yemba kuna c'est bien mais na mo na ngai bo ite na mo na tant première fois na mo na pas V5 bidens papa ngwa na problème na ngate asenga nga lunette na bi oh ngwa cho lunette nga go cho lunette yo so changa lunette abi moi no za misi abi azaka misi na kenangai comprendre alors siko yo ana problème na ngate que son âme repose en paix pour ça on a dit que père wana ndenga kufi bon na mona na mabete na yo ka ta bazo boni bolingo za te bara bandio ka loko wana yo na te na comprendre na ba ready wana mutawadiamba wana ready comprendre mutamela badiamba mingi ndenga wana na bona te ready abi adia ba mingi do comprendre bato ndenga wana ba yo kana te adrisha moto adrisha tipo aloba pe mamo bien pour na père ngo alonga ndi ma adrisha po atelemena nyo kalongo muibi wana nyo kalongo walo bana zolo wana viona muibi adaje
et puis le fombo on appelle ça le fombo mbote place ezali mais le quoi bazaka na ba distraction na bango mais ba comprendre nouvelle nini voilà Motamement na poto azoya je crois que azo ça le recrutement encore ba ozoyo lisusu ozongo Kinshasa asi chabel ici on va appeler ma question merci ndengazoya boye malamu mais place na yende bana ozula ya na poto tabsubino bobombela ki nga na yebisa père na vérité place ne bana ozoya balinga esute na poto po okoma oyembela beto so bétonnier ya nie beto ya nie okoma oyembela no clip no to chaba photo balinga osute parce que moto oyembela raza impopulaire moto oyembela razali moins aimé aza mal aimé na population ya diaspora donc ndenga zoya po moto so zoya ne poto aroya ne ya dingi comprendre neti nga na oyambe en tant que père nanga te so na biso mais c'est comme na mama musique recrutement mo to yo ko baba zo ngai nga na oyemba so na mari polte tout ça non oyemba so te on a remercié na mama to sa langa ona père ngai na oyemba so no kese ne to tika la omona ngati comprendre otika la omona ngati na yemba na oyemba te et puis na kota la yena ndako na yena bien nga boto osolola comprendre ayo otala na ndako to osolola o to kuta na place mo attaque père respect na papa na ngai wana comprendre azar na respecter trop parce que ça y est tasu ndenga ya potote na reconnaître on a ça ingrate mais c'est comme na système ngenda zo ya na ya o ba recruter na bato ba recruter et puis na poto ba recruter ba militaire na poto ba militaire ba ke mettre on pas jonga wa ba futi na di Suzuki akena oye mane pa jonga ba Suzuki ba pese nini kwa ngana na ngulu bena ntabakeli nae yo pesen aza zoba no wa ngi biage papa jonga imo ateka jonga nenga zana zo mona ngai ateka akwa ngana ntaba diero yesa batuni o mukiri mba pari mbe ya akuda bendele no batusu makamo ba lo enye batika na bango so akude so ba futi no 500 euros boza 15 na orchestre bozo be boka wala kombe bosko so batu mapesa ngombo mabanga ogona beta ba ninjo beta te point ndake beta point bonga makamo ne tali ngai nga za différent dans un sens opposé voilà c'est aussi ça mari pour la roya aya mais tant à romona pena que soka meki babuzo ba pa musique a robeta ta romona place ba mi mabanga pena osala na osala ko ne fa opena ibisa ibongo de bazo comprendre bazo sala te ba ebite so bazawa il faut pas comprendre position na bango il faut pas comprendre bazo bundira peuple bien bazo bundira ba individu ozo pas individu ozo bundira est-ce que ça bien aimé na population bien ça mal aimé voilà tout ceci na biso pendant lelo c'est zino pesa mo batu mbote poto sisi na biso non mbote na pesika na peuple na biso surtout na pesi mbote te na bata na wasoda FRDC poto zo mona bakangi ruchuru bakangi kisanja wala kombo ya kisanja bakangi kisanja komona ta bakangi kisanja na ba Rwanda tomoni baso bon ba Rwanda baso gorge bandeko na biso tozo mona baso violer ba maman na ba papa na bana ya mike ba bébé tozo mona mais place FRDC e kangaka mboka o ba gagner mboka mo to mona kati avion mo do mata mikolo soutenir FRDC to soutenir ango mais FRDC bo soutenir ba nani baza ba combat ba commandant banani yango baza ba opération et ça dans ba Rwandais donc nous sommes occupés toi na guerre na ba Rwandais tu es occupé c'est l'occupation aux on parle tout le monde avion matia ba tu ba stepeli forti béton matia avion matia ba mo ebo ekipela bomba mo ebunga ndeko na boza mayeleti aux on parle alors ko boye bisa biso ke nini na ya on a pesi population ya Goma na population ya Sud Kivu Kisangani en tout cas na pesi bino mbote bo continuer na lutte na bino attaquer ba peuple attaquer peuple de la mère patrie aux on parle bo continuer lutte na so bo landiga ba tuwana o FRDC bona ba soldate bozala ba soldate awa bomoni ke Chilomba auto kanza photo na ba Bizimakara ba Nyarugabu banani yo obengani nani comme nani ambassadeur ya Rwanda okene na mboka nayo abwengani me bakanande bazawana na Banyarugabu ba Rubero bazawana
barugwisa baza wana bajanet kanambe baza wana na parlement bengana bakopata wana bayake babengane barwade watu obetelo maboko masana mo ebisinga ono tala mukonza bonga bi problème ezate tala mati avion mo na bi avion fait mataka chaque jour watu to koma bambo to wana obetelo maboko avion mati lelo nevere bunga ti lelo mois yango to si ça donc là nana mingi olobate na oloba mingi tata okuta reo na décortiquer makambo so ona keka moi point pour yele ngai de analyse mo ya ndenge to kena makambo belé vous comprenez mais bandeko to bunda to lembate la victoire est près est proche voilà vous comprenez to bunda ya on a bien en VGC di boko to lembate ya Félix Sanza to lembate ya Félix Mbote na ya Félix na pesi Mbote et puis les Mabé, Zolantima, et puis Segundo, à Sépérité à Segundo, Richard. Richard La Genève. Richard La Genève, au Sépérité, avec Mikolo, Tike Souté, Richard La Genève, depuis Tunzouzi, bienvenue Vangasele. Et je préfère aussi, je prends l'occasion, il y a saluer Ndegonanga Morobo, tout ça, la Ranaye, Aza Soudanais. À Soudanais, Malanda Maramna Bisoto. Monsieur Hicham, Papi Hicham, je te salue là où tu es. Hein, bon boulot à toi. Et puis, nous connaissons à Sénégalais. Fadiga les patriotes. Après ça, on botte. Tout le monde est professeur Nani Kala la Outo Koufa. Je salue aussi, et puis je rends hommage à notre professeur là, analyste. Ervin Maïzo, Patrick Mbeka, donc je préfère Naba Kwanzulu. Les patriotes Kwanzulu n'a pas fait un beauté. Donc que son nom repose en paix, professeur Kalala. Et puis je sais Diboko, pourquoi pas, je sais Diboko, on a fait un beauté. Nico Hitler et Sarah Martinet, toujours, Maman Nabana. Ingata! DJ Daddy forme Fimbo na Suisse. Doudou Massila, le parrain de Milan. Guilherme à Milan. Zimondo, capitaine de Milan. Tentino de Milano. Seda Béton. Sakai Sacanero. Pas conseiller Zinago Zurich. Botaï Bobo Condé. Kambaz. Victor Ndala. Mathieu Koudimala. Olivier Angombo. Philippe Makela Duzombo. Nakokata sefa jour après oh. Nakolata nangai ensemble kwiranta bien signé Rotko Machino. Oya Seroche Grifango Gianfranco Ferre Grifango Jamako Venturi Grifango Arico Coverie Grifango Marité François Gilbert Grifango Tokyo Kumbangai Grifango Chemise à boulevard Grifango Oya Germain Papa Fiotier Jimé Westone Oya la Rousse Ivala Westone Atan Kale Atan Niere Atan Nele et Karango Nakoya Nakine Tokodi Kansai na Jena Chris Ampera de Switzerland Roberto Nkala Mayas Joline Seka na Paris Aniki Bala de Bruxelles Joël Legui Djombi Nakini Zebris Zapata Angèle Diasuka Boavi d'Américo Manuel Misiple Kanza Sami Capella Dolidos Capella Banzele yango tura Lugwaku baninga tura Nabatete lelilele Naba suivi c'est lelilele Moule ngana lelio C'est vos seigneurs so papa na janie Koko waya wapi sengore Kula mambo grand prete diora La famille serre moi na pali
Micho mwana Geneve Modoko ja Franco Ferré mwana Paris Ari papa Ari Coco Ferré Petit Modero la Fireze Seze Brose Kabe Amanie Sisi Selenge Petit a confiance Mane Jakreta Balingi Alire Charlie Mboyo mwana Brisele Ize mwana Paris Atan Kale Atan Nyere Atanele Karambo Nakoyana Kine Ekipa Makasi Rijana Chiwara Amigo Cheni Tabwanda Colonel Freddy Louvenadio Pape Terkas Malas Pape Vaticano Maria Kitokwe Jessica Double Porsche Emengiezi de Genève jusqu'au bout Chiwa Bantou de Genève Yakamisito Kiameson à Paris André Menga le frère de Ugi Menga Mikili Siweblo Simon Gosbamba Jean-Claude Mabanzo Mwana Jena Mere Akue Nzela Gimalila Amazone Papa Wembae Mere Mase Nzela Koko Wayae Yo Emegie Dido Senga Mere Malue Mere Premiere Yo Alede Lekia Delina Atan Kale Atan Nyere Atan Dele Ikarango Nakoyana Kine